Mbote na bino ba internaute ya Congo Millennium mbota mailamu na ba nyonso ozali kosepela moko na bino ya mbota malelo et surtout vraiment na ba maman ba ebouti kopesa encore une fois bon moi félicitations na bino beaucoup monsieur la biso pe ba félicitations ti et pas à papa parce que on vous aime bien tozali kokobara kolinga bino mpe tomise kolinga bino parce que ozobakisi la biso encore et encore ba internaute sur Congo Millennium. Bienvenue na bino nyonso ngala ya mbola ndatatiana sur Congo Millennium kasi po na lelo toyeli bino invité moko ezali ya Sai Fiston Mafinga yende lokwa bosengaki na yende ensemble tokosombeti na makanisi par rapport ya oyo ye azali pona maye ya salaka tosola yango ensemble na bino tolanda la ba internaute ya Congo Millennium ndenge nalakaki yo na yebisaki bino te penza mokolo ya lelo tokozala na artiste Fiston Sai Mafinga nde na ye lelo pe yango ekoki tozali na ye. Bonjour na yo Fiston. Ouais, bonjour na batu balanda biso na oyo. Bonjour na Aimé, la femme du chef à vos ordres. Voilà, tozali kokoba ya Sai kasi na balandi mingi bazolanda o basi bayebi Fiston Sai c'est un homme marié à Bala, Azana Bala nae ensemble, baïke baïbi donc voilà, ils arrêtent sous la présentation monte au groupe sa pièce, il faut que tu quand on a une émission, ça yo yondo autour de question, yondo c'est un magamunio, so yo nous c'est un loba, et puis on a pour nous faire ça bien. Ma bête Fiston Sai toki koyeba mama botio na papa botio obandaki art na âge. Bon, en tout cas, maman botinga kombo na ye Kasanda Anastasie, elle est en vie. Papa botinga ye kombo na ye Mafinga Jean, décédé depuis 1986. Je dois faire ba première promotion. Biso tokuta ofelina pena vide samba dans banda kozate ete le roi lelo na mona ba ofele mututu ba ofele VIP papa kufima okanga selfie na cercle on a ba ofele ba nouveau modèle ba la papa na catapult biso pena na série pena lindalala ozo comprendre ba tema ndalala bakangi mandalala ba ocha ba doublé na makala ba kati bino ba kovo ba misimbe to libanda donc ba série wana penda. Donc depuis 1986, via Daya, et Lilo, on a bandit théâtre na âge à 10 ans, officiellement. On a bandit théâtre na âge à 10 ans. Âge à 10 ans, les âges européens donc na côté na groupe Moroboy. On a même V12 Kwanzambi. On a PC Mote na Londres. On a za ndeko na ngai, frère na ngai. Tobanayi ki kozala ensemble, le pango moko, makamuno sosika moko. Alors, il y a Sadera qui est déjà dans le groupe Mob et le groupe Luningisa. Qui est présidé par Nabiso Ser, Nabiso Mon qui s'aima. A Outarapa vient Nabiso Seattle, Mister Seattle. Alors, qui s'aima, à part que je jouais pas avec Seattle, à ça, il peut mon groupe Moga et Bagène à quartier pour ça. Et alors, on a V12 à solliciter un ami, ça, il est un grand comédien. Vous savez que ça va tout cas, on a palais, on a école, on a église, mais on a un toko tapé dans un groupe. Et à cette époque, je jouais un rôle d'un enfant qui parlait Netili Koukouma, et alors, dans l'an 2005, en 1995, pardon, il y a un groupe sur la paroisse, groupe Bagaza. On a un groupe qui a paroisse Saint-François. Alors, tout ça qui, quand on a un groupe Loningisa, on a un groupe Bagaza. Le groupe Loningisa, tout ça qui V12 na Loningisa, mais ce qui n'a rien à Bagaza, na groupe paroisse, na zaki na ba Bakaloui. Alors il y a aussi dans l'ensemble, tu es comme un groupe Bagaza, na groupe Loningisa. Alors en 1997, na entré à Afdel, président Nabiso Mars Kadiombo, que je salue, on a bien un président éternel, parce qu'il y a un tato vraiment formé sur le plan intellectuel, on va nous sentir que l'intellectualisme dans la comédie. Donc merci de là où Sika Ozali, président Mars Kadiombo, président éternel. Donc dans l'an 2000, il y a aussi le groupe Nangai, groupe Sai. Groupe Sai, c'est un salle qui a monté dans le groupe Kadiombo.
ngaki nakende kokota na groupe ya papa na biso maître pai nakenda mpe si tokutana mais abisi nga nazonga jeudi. Alors ntango nakutanaki na ye déjà nazalaki na bamission mibale ou soit nakota pa maître pai ou bien nakende pa vie sans souci. Alors esali ke vie sans souci répétition mosika na lemba na bibo nasuka na victoire na vv center epai ave na biso maître pai grand yaya napesi ye mbote naprofite mpe ntango natangi komwa grand yaya napesa mpe mbote na vie ngadiadiangadios wana bave na biso oyo basali ke biso tolanda toujours lokolo. Alors ye osalaka ntango nazongi pale na beteli v12 lisolo na makasi lisusu ya v12 kwa nzambe aencourage nga lisusu alobi sa ese yo oza leader yo kokota na groupe moko te ya théâtre sala groupe na yo et moi lokala bane kose sous-estimé nayebaki kozala na groupe il faut ozala mayele na niveau baprésident Marti Kadimbo. Et alors esali ke v12 abisinga soki osali groupe na yo ngai na kolongwa mpe DG pa ya Kadimbo nakoya kokota mpo na tia yo kwa. Alors c'est à ce moment-là que ça n'a accepté que ça la groupe aux groupe Océan mais ba producteur peut ça groupe un groupe Océan ça n'a fondateur V12 président mais ba producteur on va ko produit biso tant batali tant ba ba ki ko bimisa CD ba comme groupe ça ba lobité awa pona ko pesa groupe ça il faut leader nazala liboso et moi to groupe ça nde sala ke bon comme groupe ça epesi mo ba discussion na mo ramener au sala nde ko veut nous aller otika biso nga na continuer tant que fondateur na groupe ça yep accueilli pemeni asali groupe na groupe Océan qui émerge très bien jusqu'à aujourd'hui. Alors voilà en bref parcours nanga na ba précision nango na ba sauter na ba manini tout yango wana. Kasi lelo soki totali artiste sai tozomona lisusu penza oza ko évoluer na art dramatique soki photo bangi wana tokomi ko trouver au plus na kati ya publicité okimi kosala théâtre ndenge tolobaka parce que ozomona ke théâtre ezocoûter au mingi ba dépenses et tout to yango préféré que ozana na publicité parce que na pub ozolia bien yango no bité na vana na kati ya publicité. En fait pub ezali nazonga na kokima ndenge lobi c'est tout à fait normal mutu nyonso amoni bitumbe akima soko tiena ba information lelo otana ba mboka nyonso bitumbe ezali bat ba okima na refuge ndenge lelo nga na kimi na refuge na kimi libela te mais na ko se réfugier na publicité. Pourquoi na ko se réfugier na publicité parce que na théâtre bitumba ba rebelle ba côté biso ba rebelle on eza banana eza ba novelas ba film tozota lelo ba gunzalo ba ma famille ba film ba nigérien ce sont des rebelles ba côté biso na bitumba na théâtre ya Congo. Alors na natali bitumba ngo za makasi to ko bunda ngote. Pourquoi to ko bunda ngote parce que qualité na bango za makasi bango ba cheli bango ba moyen wana biso tozana ngote bango bazo sala musala bazo zo temps mais biso ba pesi biso chance te to zo temps ya ko sala musala. Lelo po ozala bien on continue à filmer ba théâtre et la télévision il faut d'abord une exclusivité à chaîne moko après ça ko caméra mardi mais faut le jeudi ba couper ba action ba micro ba ni nezo mona nezo yokana na kati ba filmer pendant que ba sangeli biso na ba filmer outi libanda ya ba paya. Alors nga na monique na publicité ba kotiela nga budget moko ya bien na ko tourner ba sketch mais en forme d'un spot publicitaire avec qualité ya bien oyo ko bundisa pe ba film nigérien wana. Lelo bozo l'exercice c'est na télévision avec programme mais commando bo l'exercice ndenge bolingi Jacques Chan bo l'exercice ndenge bolingi mais tandis que biso na toza ba acteur mais pourquoi ko tia ya bino na cage ko tika ya ba paya et salama librement. Voilà la raison pour laquelle na yeko comprendre que pour na kozala bien na musana biso ya théâtre il faut en moyen pour na kozala na moyen na théâtre ezo senga biso matolo bisenga mabanga ebele et puis producteur. Oh, bah producteur déjà. Bah kimi na bango pourquoi piraterie essayé combattant pe kune pai ba to baseka sous ba CDT producteur tout la musi ya zaza. Côté OP pour na kosa la sous na qualité bien il faut que vous avez un moyen et on a moni ça na kimi na ba publicité. Moi moyen on a ça qu'on a publicité. Nabi que publicité et ça pour eux ba que ça pena refuge parce que na kotika na publicité libela te mais na kozala ka toujours acteur libela publicité ça refuge on a kimi na ngoma muke pour na zo mo ba moyen et ko permettre nga na s'organiser na banda ko salela bino siko ba filmer en vrai sens du mot na kimi pe théâtre kaka te po
tika na kima na kimi yango lisusu po mutu asalama te po atikala toujours na lolenge oyo ayelaki. Il faut to évoluer, il faut to mataka. Tala bato botamaki tozaki ba bébé mais lelo tokomi mikolo. Mais pour la nini na musala to linto bozalaka ba bébé ti lelo. Tozokola te na musala. Soko tali ba film ya kala ya Jackie Chan, ezali pe ba film ya kitoko. Na Chine po totala ngo petit awa. Mais lelo Jackie Chan malgré ba film no ya Chine amonaki ke ezali pe na qualité mais ekokaki ka te pona ye. Mais lelo comment on vend na États-Unis, a comme ko tourner sur ba film na sens na ndenge ba bato babanda film. Vous comprenez? Nous sommes américains, nous sommes une idéologie à ma donc, raison pour laquelle, nous avons ça et ça, nous avons théâtre. Pourquoi? Et ça d'abord, erreur. Théâtre, c'est ça, dans la salle, puis nous avons la film et nous avons théâtre. Alors, théâtre, c'est ça qui a film. Tant que nous avons un qui n'a combo yaya, c'est que nous avons yaya, nous avons un lek. Il y a un yaya, na combo yaya, lek na combo lek. Na benga théâtre na kombo na théâtre tango na bandu kini ba spectacle na nga ba salle na benga film na kombo na ya film tango na bandu tourner ba film na ngai voilà tina o bato ba mona ke na tiki théâtre te pona kiti mais na tiki théâtre pona matana film na vrai sens du mot voilà na vrai sens du mot mais ya ça so ki ke ba lo ba ke na Kinshasa kuna bato maboke pesa okanda kwa et pesa ngakanda parce que bato maboke lingo lo banini bato moko limité otikali kaka na ghetto parce que jamais Will Smith va benga muta maboke mais c'est qui ça je ba film Jackie Chan total rango est-ce que ce moment mutu mo ba lui de finesse muta maboke nanga na Charlie Chaplin na to ko ba benando na vrai muta maboke mais on va se ba benga Charlie Chaplin muta maboke ba benga ya moté mais ba benga biso ba maboke pour na website biso ke bozo tikala toujours ba oyo wana kaka ya ghetto ya ko monisa caméra ya komoni sa micro na image ya ko yoki sa couper action na vidéo ya mwana foko bima lelo biso to sala ba groupe ya théâtre eza par amour parce que misale ezate na mboka na biso lelo acteur akoza na groupe te acteur otika la acteur ngana mutu mo fona vandaka na sala ba entraînement na répétaka ngamo ko sankuto à part ngai ba pululu ba liyo banani te pour ça to bina ba groupe ezaka ke mawa ya nzambe eza bolingo ya mboka misale ezate na zwa batu moko en charge batu baleki biso na ba millions na ba milliards baza na ba groupe te groupe a commando comme na monde groupe a Jackie Chan yo so mona groupe Jackie Chan mais ça c'est que tu na groupe ça là c'est un groupe à Will Smith groupe Eddie Murphy et ça va ba répéter wa vous comprenez donc dans ce sens là donc batu ba zara na bango à l'aise ça c'est na longa muta maboke batu ba benga muta filmer donc voilà ça c'est alinga comment maboke wana te pepe voilà neta to yisa ibino ke ya ça alinga peza benga mutu ya maboke te nga kutu déjà ba benga nga pe muta maboke te bata maboke ça bato bino bodi ba benga wana neti banani nga de ba ko benga nga comme na solo kanzela muta filmer muta publicité. Voilà, il y a ça et tout sur la cigalika moko tozo mona na bilili partout les cambouya artistes comédiens comment ça s'appelle Coco Dioko to monier baike ba pandi publication ba lobi ke Coco Dioko liboma Coco Dioko mbongo ezate RTNSA bimisa mbongo ezate groupe salongo bimisa mbongo ezate pas to moni sai a bimisi mbongo ake a financer pour que Coco Dioko lelo akoma malamu bambongo na wana ya sai ozozwa parce que kana ba publicité pour ozozwa mbongo mkende ni ozosalisa nini omoni pona kosalisa kozela te ozana mingi pona kosalisa bandi na zéro kosalisa mutu bandi na zéro kosalisa mutu bandi même pas na 1 mutu akozala na ye na eloko te na minute on apesaka kaya Coco Dioko yana mutu tamusu azali pe na mbongo te na minute mais na zéro na ya lobika nzambe bikisa Coco Dioko na passion azana a contribuer te na eloko mo be ozo mona a contribuer na parole ozo mona donc nzambe pa yoki lo sambo na Coco Dioko pa biki ozo mona donc ngai na lobaka problème na ngeza mbongo te problème na ngeza motema problème na ngeza motema na mituna na bi nzambe ngape na moto pe lokwa batu nyonso
mais motema oyo pesa ngai ya kokoka te komona bato na pasi ya kokoka te komona baninga baolela yo na esengo na supportaka eloko wana te yango wana omoni pasi ya baninga ezaka pasi na ngai parce que nana baproblème ebele nga monde na bandi awa ntango nauti oloba papa kufa mama atikala pa nani pa bisoka bana oyo ya mibale oyo ozomona towana bandeko towana bato ya misala ezala ya ndaku ezala ya mosala ezala ya agence ya publicité ezala ya groupe ya théâtre ozomona towana bato oyo mosusu mpe asaka mpe théâtre te oyo ya kosunga na banzela koto mpe donc charge eza ebele bana fo batanga bana fo balia il faut baposer mpe eza ebele na motu mais naloba eloko moko nzambe soki apesi yo motema ya mawa azopesa yo baproblème soki nzambe apesi yo bacharge seke akopesa yo mpe force ya kodécharge bacharge wana oyo bakokodioko ezali problème mobe oyo ezotambola na nzela bato baomona kaka ekokodioko aotambola liboma moto ezotambola mais baobosanaka na nsima liboma wana eza mpe na bénédiction moko ezotambola ezoluka nani akozwa yango voilà raison pour laquelle nga natombolaki mosapili kuna binzambe mpona nini obatamisi bénédiction ya monene boye na nsima ya maladi ya kokodioko oyo bato baomona me baokomprendre teke eza bénédiction nga nazwi na nga charge wana est-ce que eloko nini oyo nasali mpo lelo monde entier balobela ngai merci mpo lelo monde entier balobala ngake nzambe apambola yo konte nombre ya bato lelo balobisa ese nzambe apambola mpona kaka geste wana ya kokodioko soki otali banombre de fois oyo bato babi nzambe baka apambola ngai na kokodioko ekoleka jamais atoka boleli bato bambongo mpo baloba nzambe apambola nombre mbongo wana osila ekoka ta un quart ya nombre ya bato wana te oyo nasali eza geste d'amour nzambe asengi biso tozala na amour yango naloba moi je suis riche je suis le patron de tous les artistes et comédiens c'est pas par rapport aux moyens mais c'est par rapport à l'amour que j'ai parce que l'amour c'est une grande richesse que Dieu a mis dans l'homme. S'il y a l'amour il y aura pas un pauvre. S'il y a l'amour, il n'y aura pas les gens qui souffrent. Parce que les gens qui sont en bonne santé, ils vont aider les gens qui souffrent, qui sont malades, qui ont besoin d'aide. Ils vont aider les gens qui sont fatigués pour marcher. Le bateau bazar makasi ba otcha bana mokongo ba poussa bango. Lelo soki ba pauvre ba ali parce que bateau bazar nango balingi ba continuer kozala nango mais batala baninga musu bazangi. Voilà la raison pour laquelle je dis que l'amour c'est une grande richesse. Kozala na amour, kozala kaka yo. Baba no bundisa yo. Nga sese na sali maboke te pendant 2 ans yango. Mais bimisa na victoire. Tcha bateau ba sa maboke o bino bolo bake. Ya kima na théâtre na publicité. Bimisa la victoire. Je continue toujours à rester ce que je suis parce que ce que je suis ça vient de Dieu. J'ai la richesse en moi. La richesse là c'est l'amour que Dieu a mis en moi. Donc voilà la raison pour laquelle je suis le patron de tous les artistes et comédiens. Je suis riche. Pourquoi? Je sais que j'ai cette richesse là qui est l'amour que Dieu a mis en moi. Donc voilà. Quand tu as na CNPP azoba soin bato bana kasama za likamba ba milliards. Même si ils ont des millions, ils ont des millions en francs congolais. Et or, il y en a des millions en dollars. Vous comprenez? Et voilà. Alors, et le but peut-être que bateau bazana ba millions wana bazaki mitema mabe. Et le but peut-être que bateau bazana ngona minute yo babane ko mona pe ko kodo ko na pasi bango basunga raté. Mais peut-être ils savaient pas où commencer. A repesa ngona nani parce que deux fois bateau musa ko to mona musa pe binandima. Mais bateau musa bana ko ki m'appelle embêtement. Parce que on dit que ça va dans une charge à Kokodiro. Donc chaque jour, il faut y avoir un lito et now, ajoute ton gars. Faut qu'il s'y boye. Bon, ma chambre. Et le boye. Alors, Moutou suffit de préoccupation. Alors, il y a un mais à Osepelata, Moutou n'est pas dans une charge. Allez, Katana, pour que tu aides Kokodiro. Tu n'as pas sauté au Kokodiro, tu as Zangaki. To bazaki na bolingo wana te mutu musu pa otala ba na pesa ngo pa nani nazo mbongo na pesa po esunga kokodiko mais mutu mo be akenoliango mais voilà ça c'est à télémi ndambo ça c'est sala ki botomi moni ça siko na sima ya ça biso pe parce que to bike ça on ibara jamais un franc na mbongo kokodiko parce que mutu otinda mbongo na ye pour na kokodiko mbongo na ye écoute déjà carburant na mutu kana parce que j'ai l'amour je suis riche en esprit je suis riche en Dieu. Mbongo na ye écoute déjà unité na téléphone na ngai. Mbongo na ye écoute déjà 100 francs na poche na ngai. Mbongo na ye écoute déjà bana na nga baliaki. Donc mbongo na ye et ko sala musala oyo ye atindeli yango.
Donc, raison pour laquelle na obisa batu yo so ba olanda ngai. Oh ba yebi ke na nzela na ngai ba koki ko leka pe ba sunga kokodioko. Kokodioko eza maladie monte o yebani ke eza pota to tonga ngo des épingles to beta tonga anti-tétanos et au kaukanango dans une semaine jamais. Kokodioko ezali to monika mukolo to bandi ko soit soin na ye. Mais to yebite mukolo ko tika ko soit soin na ye et ko sila. Ezo senga force na yo mtozo landanga ezo senga na force na muto yo ko yebisa makambo yo vraiment to sunga kokodioko. Ngai moko na kokate mais ngai moko ni na uzaki. Na yebike nzamba ko lekisa bino na nzela nanga pour que kokodioko abika. Kokodioko po abika on a senga bino zaka ba moyen financier te. Parce que mutuna soka saka neta c'est sikoyo ya tie kokodioko kuna po ya zoka mbongo et puis non jamais je nana motema wana. Je suis un homme d'un grand cœur. Donc veut dire muta kanisa te so atindi mbongo le po na kokodioko ngana ko zongo po na sala nango sokinini. Je serai même donc et tout fait même bénédiction on a soit qui déjà on dit charge wana. Donc veut dire kotinda koleka na nzela ça essaye kotinda quelque chose pour na maladie ya kokodioko ezaka ko ndima ko kabola bénédiction na bande connaissance. C'est une grande bénédiction. C'est une bénédiction o ngamona ko komema ngote bokota na makambo poto kabola bénédiction wana et le monde nzambe to pambama. Ya wana tsholo bakaka on a osenge saka mbongo te. Parce que si tu habites à Mbongo, peut-être tu auras 10 000, 20 000 dollars, tu peux habiter karaté. Mais la contribution, c'est ça, la prière, Nabino. Tout ce qu'on appelle Mawananzambe qui t'a un problème. Parce que Nzambe est la seule décision, oh, sur le minute, na combo na ngai Nzambe, Kokodioco, téléma, lève-toi, prends ton lit, marche, liboma wana esila, ekosila. Ce qui m'a Nzambe continue à makambo Kokodioco, oh, na minute, oh. Alors, il suffit un mot. Ndenge alobaki na Bartimée ekosila. Il suffit un mot. Ndenge alobaki na tombeau ya Lazare kokodioko malade ekosila. C'est ça que nous avons besoin. Ngana ku na besoin contribution na bino za la plus na ba prière. Parce que so nta babiksi kokodioko siko na minito. Moi na mbongo to futi esuki wana. Mais soka biki na te. To continue ko futa. So nta mbatelemi na minito. So to ngato to bimisa 20 000 dollars et comme na ota mso 1 000 dollars. Yamona osenga oleka kokodioko umena na Nzambe. To ba na contribuer ba mbongo. To contribuer pe ba prière. Donc Nzamba sunga biso na nzela na ye kokodioko azua guérison de plus vite que possible. Mokilipe comme moi parce que ça un homme public. Ba mona kena mawa ya Nzambe tala babelela ki pona kokodioko bikaki. Bongo yo poko lingola na nzela ya Satana. Pona nini yo lingola na nzela ya kisi. Donc voilà, aujourd'hui à travers kokodioko Nzambe abatela mboka na biso asala peke bato ba mona pe bikamwa na ye masolo ba Bartimée to yoka to zalaka te masolo ba Zaché to yoka to zalaka te masolo ya banani to ndimela ye par rapport à auto mona na makomi mais Nzamba sa pe na biso to vivre pe nguya na ye à travers kokodioko ndenge bato ba vivra ki kobima ya Daniel na libulu ya kosi eza masolo kala ndenge Nzamba lakisaki pe na bato na masolo seka kobima ya saisa na boloko na masolo ya lokuta abimi ça peut ça kokodioko na scène pepe pour na bokono oyo ekoleli rien n'est possible à dire. Donc voilà, c'est ça demande nanga na bino bato bola nanga pe directement na kolo. Rien n'est impossible à dire. Vous comprenez que vraiment mon boss qui vraiment ça c'est comme quoi prédicateur il nous a prêché quand c'est penza motuna moko ya suka ezali ya koyeba. Donc déjà que déposer déjà candidature mayo pour que okoma président et artiste comédien ya Kinshasa ya Congo et là on est motivé yo pour que yo okoma président et artiste ya Congo et là ils ont motivé ngai na en fait bato ba lié te ko kende ko tika ko na hôpital par rapport à la candidature na ngai na kozala président et artiste comédien avant makamba kokodioko ya. Je peux vous montrer les images. J'ai déjà le soutien de tout le monde. Caleb Toukebana, Ladi Esobe, Hans Luzolo, Gianni Faye, Apo Firenze, Ali Sala, Igor Deminit, La Duchesse, Mama Kalunga, Ursule Pechanga, Fatou Miracle, tout le monde. Son abandotanga, ba comédien soyo yebi, nazana ba vidéo, oyo, nazana ba soutien na bango nyonso. Et puis, deuxièmement, la candidature n'a pas président, il y a ANTPC, NASA
candidat unique. Donc, veut dire, naza candidat unique. Jusqu'à jour où Bachaki y a souka ya dépôt ya candidature, jusqu'à là, ça y c'est quand on a déposé qui candidature na poste ya président, et puis soutien ya bandeko nyonso ya Baptiste. On les a pas malade ya Kokodo. Donc, j'ai rien à faire pour nous flatter Batou, pour battre président. Parce que nous avons déjà candidat unique. Donc, on a prévenu déjà Batou, lié Makambo ya Kokodo côté na Makambo. Mais, candidature nangai na président ya ANTPC, et si que ezala ki papa na biso Masumu, eza pona te que papa Masumu basali te, basali. Mais, na vie Batou faut bayebara. Pour ni basala mwana atanga première amata deuxième. Yo kanisi professeur atanga ça na deuxième. Aleki professeur a première na mayele po yo mwana zaki na première matina deuxième. Té. Mais zo bakisaka mwana pe un plus pour que a évoluer comme malembe. C'est pareil avec le pouvoir, c'est pareil avec vous à la chef. Lelo ngana kosala lobi na tikele pe mutu muso asali, lobi kuna pe mutu muso asali, mutu na mutu a proposer de quoi il est capable. Mais moi nazo comme président ya ANTPC pour surtout social et artiste et comédien. Social et artiste et comédien. Social et artiste et comédien, ils ont un comédien et mon côté. Mais ils ont un ngaïté, ils ont un sobété, ils ont un calébité, et ils ont un président Massoumouté, ils ont un président Lombete, ils ont un président Bodoté. Mais social et artiste et comédien, ils ont un lisanga dans l'ensemble. Ceux qui sont sangani, président Lombete, président Bodo, président Tito, président Massoumou de Brende, président Nadia Sobé, président de Tobito, comme il m'a moko, tu ressens la force, et force wana et Kobunda. Aujourd'hui, rien que na Kinshasa, pour ne pas citer la République démocratique du Congo, nous sommes plus d'1 million d'artistes et comédiens. Mais ceux qui sont artistes, on a s'adhérer à l'association. Ceux qui sont artistes, on a eu conscience que voilà l'association qu'on a en charge. Mais tous les kakata par semaine, tous les kakata 1000 francs. Na contribution à l'association, on a des personnes que nous devons remettre l'association en charge. Est-ce que tu as un bakal ou quoi? Est-ce que tu as un bakal ou la télévision? Tu peux se prendre en charge. L'association est un siège. C'est l'amour des autres qui m'amène. Il y a comme un président, il y a un artiste et comédien. Parce que Nabi s'appelle Mwanda Mamaele Onganazanango pour que l'association soit une association crédible. Et l'association est un bureau. Nous parlons de notre association. C'est où notre bureau? C'est où notre bureau? C'est ça le problème. Tous les gens dans le bureau, il y a Lombe. Tout dépend de la Loule. Si on a le bureau, tu as côté. Si on a le bureau, tu as les bandes. Mais les gens dans le bureau, le projet dans la bague, il faut que tu aies un bureau. Pour avoir un bureau, il faut qu'on chape un bon, il faut qu'on préfinance. On a dit qu'on préfinance, l'association est dans le bureau. Qu'on préfinance, il y a un retour dans la question, mais ça, on préfinance, mais on récupère un bon, on a comment. Mais on a un bateau, on a récupéré un bon. Donc, on a un déficit, on a un déficit. On a un déficit. On a un déficit. On a un déficit. Par exemple, $5 000. Tu suis siège, je vais pas moi miner nous ça va casser vous boire. Retourne dans ce mi foot à nyongonde. Mais je peux appeler les sponsors. Na bibo yabo décorer na miro yo. Décorer J na yo, comment biscuit na yo, dessiner réseau na yo communication, décorer mateka na yo awa. Mais na souka chaque tableau peut faire comme ça ça parce que bureau na biso c'est espace culturel. Et ça bureau ben so bayaka, ba la kala bayaka, ba tumusu ba noya wana tala ah. Gare centrale ka ba bongi se ba bango ke no ka visiter au kanga photo. Et bon pas ba trabi ke ba star na bango bayaka. Comment ba noya? Et comme il m'a un espace culturel. Et comment il faut voilà l'intelligence au coup de qui est au Nazopès. On retourne nos artistes et comédiens en charge. Ceux qui 1 million des artistes et comédiens conscience la banque Salbabi, tous les gars par semaine. Tout chaque atteint 1 franc congolais par semaine, c'est que tu vas nous en 1 million de francs congolais. Par mois, c'est que tu vas nous en 4 millions de francs congolais. Alors, si tu as 1000 francs, 1 million d'artistes et comédiens. Tu relèves la charge, tu parce que je suis un garçon, je ne m'invente pas. Je sais que j'ai l'intelligence
et puis okoza mayele mais ce qu'on a na moyen ya pousser mayele wana te osani okoza na mayele ya kozwa siège et bon so mbongo on peut sa garantir ça te osani aujourd'hui président Didi Mudogo est président de Bukavu Dawa c'est pas parce que c'est lui qui aime Bukavu Dawa plus que tous les Bukavouins. Aujourd'hui, Tango Fort est président de Vita, c'est pas parce que c'est lui qui aime le V-Club, l'AS-V-Club, plus que tous les vécubiens. Aujourd'hui, Papa Nabiso, président Nabiso, il y a parlement, Obé Minakou, Asa président de Daring, il était pour y aller l'équipe de Daring, mais il n'y a pas de Daring. Mais on a pensé que ceux qui jouent à Boukani, on peut avoir les moyens. Il faut son bavarez, il faut son mani. Yango on est là autour de ce Sénégalais, tous un président Oyo. Il peut mettre des moyens dans l'association Nabiso, même pour préfinancer, même à récupérer, mais pour qu'on soit déjà l'île Moroboé, il y a bien dans l'association Nabiso. Donc voilà, dans l'ensemble, avec sage Joana Otozana Bango Lokola, papa Nalufa, papa Kwedi, papa Masumu de Brende à la Fumamanza. Je crois que notre association va aller de l'avant. Voilà, merci beaucoup artiste Saï Saï. Merci également à l'internaute Nyon Sopenza. Le lingue au film de Botindia qui sont des messages au que tous pour Nabino, artiste Fiston Saï Saï. Merci à Isabelle Katembo, belle-sœur propre à Cécile Sang Momoté, ma Serge Katembo. Et merci également à la maman d'Andrea, celle on l'appelle Zouzou de Queen. Voilà, Zouzou de Zouzou, la maman d'Andrea, donc depuis les Alaka, et puis Toroko Bara toujours aux honneurs parce que tous Zalaka Rapo. Moi dans London City, il y a solo artiste Saï Saï, vraiment ça qui honneur. Il y a Kozana qui sur le sur Congo Millennium. Merci beaucoup à maman Jolie Dibendi, merci à celui qu'on appelle Eric Lussambe le Noble. Maboko Bank, Nazolo Loana, et puis artiste Saï Saï pour la montée, Lela est danger, la artiste Saï Saï de Tokabwana, Nenge Zalakara, Tokabwana est boité parce que Azana Batu, Olo Balina, Yeba et Oyo, Barolanda, Oh, Lobaki Boy, Naina Bimaki, Naina Salaki Boété, donc aux Ambinonios, Nenka Dolina, Rabino champion en couche de Paris. Vous êtes tellement nombreux, encore une fois, Ekiri m'a donné, je vous aime bien. Le Brésilien Apache Mawete, moi n'a pas nam, il y a solo, trop de love pour toi. Et à toute personne, bah, il faut se faire la biso, il va péter, biso pour que zone n'a pas de bala, nyon sur Nice. Marise au sang, on monte, mais à Roger Pongo. Il y a ça, na ba ya yo, bazolanda yo, tout comme la biso na souka. Il y a émission la biso à l'eau sur Pongo. En fait, nous avons fait un mot de PCLAT parce que nous avons une charge. Nous avons fait un mot de bateau pour décharger la charge. Vraiment, le bateau n'a pas dit que si on a un souka, si on a fait des portes, on va continuer à vous soigner, on va continuer à vous aller bien. Il y a Willy et Toka, na Braza, il y a aussi Saliboma Kokodio. Na seconde, avec tout le monde, il y a Saliboma qui a crise. Il y a 30 000 minutes, 30 000 c'est pour toi. Ce qui est 30 000 moral et bongi. Il y a eu Toka, maman, Nabiso Jolie et Toka, Nabiso Mbota trop. Nabiso Mbota na tête na Maboko Bank. Le Fonds monétaire international, moto à motema. Je dis papa, au Kabela biso to banzoto makasi. Bongo kokodio lelo mutu eza kosala te par rapport ya maladie aza nango ya ndeko nanga ya tete ndai Maboko Bank babi mutambongo ata aza na age nene babe ya na bengi yo ya oyo na benga oka tete ndai Maboko Bank mais na problème kokodio na bakisi ba honneur ya tete ndai ya Maboko ya Mabank. Na tsheba yana nyoso bona bika yoko tika ngate tete ndai Maboko Bank parce que ozala soni na biso so to lembi kokodioko ya Willy Moucheni code mboka véritable code 00243 kasi makambo zoleka na mboka na oyo yozalela code yango kokodioko na moni mbala moko bandeko na nga tu ya Dijon ngoma na pesi bango ba merci venanga Bart Chocho le Bart Chocho le Bart Kalembo merci beaucoup wana ba yangai
napesi baemanso oyo bazwi likanisi motema ya kosunga biso mpo na kai ya kokodoko vraiment bagrand merci banda makambo ya koko eleki eza na mesene moko oyo atombolaki mosapi na ye mpe alobi na ngai bisaisai geste osali il faut to accompagner yo kulutu na ngai grevi futila matita liyebo zolo mbwa esilaka miyoyo te donc veut dire ndenge poche na yo koosila jamais dollar veut dire merci pour na soutien na yo tozozela toyebi ke kokomela biso parce que yo olobaka kaka oyo osalaka vraiment donc nzambe apambolo déjà en avance vraiment merci donc et puis na osenga merci na cadre kitoko oyo yambi biso na Bandal Finesse Hotel awa na opesa mbote na gérant deo babi yaza gérant les plus propres un gérant à l'aspect de propriétaire on dégage l'aspect de propriétaire mais de gérant vous comprenez donc on a passé mbote tika ali to senga ba réduction pour ba pana biso pe ba ya donc voilà merci d'abord tout la biso merci na yo pe Tatiana la femme du chef ça veut dire olingi porte makala yo merci beaucoup au revoir. Merci beaucoup Yassai, merci à la marronnaise, la chimène mango, c'est-à-dire que Yoye Bikara, la fille à la taille olympique, c'est-à-dire va dessiner quoi, de tout le temps, de tous les jours, chimène mango. Merci à toi pour l'assistance. Merci à toi Jires Mwanda Bilili Karanenge Zalaka. Merci aussi à celui qu'on appelle Sylvain Moutanda pour le montage et TikTok. Merci encore une fois à Congo Millennium. Encore une fois merci à Eric Lusandu, Maboko Bank. Dans sa direction Penzo Talisanga direction à banque. Il y a Cécile le sang, la sémé qui propre, il y a Isabelle Katembo, Tatiana au sang, c'est la pomme solongo yango donc vitesse na ndenge nango. Merci encore une fois à tout le monde, na ba nyonso, ba bolinga biso boy ba pe ke biso pe tolinga rabino donc nous voilà arrivés pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Ce qui est Pelissa qui européen, ça merci pas à Kolonzambe, mais merci également à Boss Riki Dipendi Motema, il y a Maman Jolie Dipendi Ngai. Sur Congo Millennium. On se retrouve prochainement na numéro Misusu Nama Solo Iakito Boboto Bondeko Eko Bakorenye Namabota Mabino. Allez, au revoir.